Timbi na Timbelio. Je le confirme, c'est depuis hier soir que mes services m'ont appelé pour annoncer un troisième cas confirmé de coronavirus à Kinshasa. C'est un sujet congolais qui est venu de l'Europe, de la Suisse précisément, et qui est arrivé il y a quelques jours et qui a présenté des signes et il est allé consulter. C'est ainsi que l'hôpital, là où il a été consulté, nous a alertés et nous avons envoyé nos services qui ont diagnostiqué ce cas-là. Voilà. Nous avons effectivement cette maladie chez nous au Congo, que les gens ne doutent pas. C'est le troisième cas et moi je ne peux pas, comme le disent les autres, voilà, je suis en train d'inventer des cas au Congo. Non. Je suis ministre de la Santé et je dois protéger la santé des Congolais. Quand il y a un cas de coronavirus, la population doit être au courant. Moi, je ne peux pas inventer les cas. Salutations à tout le monde, bonsoir. En tout cas, l'air est grave avec le coronavirus. Vous avez circulé mon kilomobimba, bandeko. Puis nous avons des informations, nous avons partout, coronavirus. Aza ko circuler lokola mon pépé, aza ko kanga partout. Bato bazo ko kufa, boza ko mona bino moko. Na ye lelo na likamu moko ezali ya mutu ya mingi pona biso bandeko congolais, bandeko angolais na nzela ya Kinshasa. Nakanisa bolandi awa ndenge ministre ya santé ya Congo auti koloba monsieur Eteni auti ko s'exprimer pona troisième cas oyo bazui na nzela ya Congo na nzela ya coronavirus. En tout cas, l'air est très grave. L'air est très grave. Bandeko nanga bofungola matoyi boyoka parce que ndenge na ye lelo eye na ye pambate parce que eza nandeko aza kolela na Kinshasa pasi eleki. Ndeko akendeki Kinshasa samedi oyo uti koleka samedi wa lobi kaka oyo lelo toza dimanche oyo uti koleka plutôt bakomaki na mwasi na ye dimanche mais avant de quoi akende Kinshasa awa azalaki na mwa ba grippe kaka ndenge ezosala eza te mutu soki aza na grippe eza kaka coronavirus te grippe mpe ezali corona mpe azali mais amonaki médecin apesaki ordre ya kokende ndeko akei Kinshasa oyo elekeli ndeko kuna eza ya munene ya mutuya ya pasi mpe ya mawa bino moko bokolanda ndenge ndeko ako expliquer situation nini akutani nango kuna na Kinshasa. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On le rappelle Lingala? Ouais, Naza congolais. Comment on a? Ngai Faustin. Vous avez des nationalités nini? Congolaise. Vous avez nationalité congolaise. Comment on Faustin Kitika? Fitika. Yo uti France to Vandakao? Uti France. Au komaki à jour nini? Dimanche na Boutou. Au komaki dimanche na Boutou. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que tant on a commis dimanche wana to bimi na biso bien. Na yé na hôtel. Bon, déjà na yokaki neti moi fièvre moko salingai. Oui. Moi fièvre et salingai. Bon, na tuni madame na alobi na peut-être ba vaccin on a zwaki kuna avant to ya. Ndi yango na mte salinga peut-être nyengo na moni loka fièvre ngo et tout ça ina mo mke na bi bon na tongo to kende na hôpital na lukaza ba komilanga ba kisi na ta. OK na hôpital nini? OK na hôpital nini? Na Ngaliema. OK. Na kende ki na Ngaliema. Oui. Na ke na Ngaliema pe bien na mutali pe na ba médecin na ke na urgence na Ngaliema ba médecin ba komilinga pe ba kisi ba komilinga antibiotique na ba kisi mo boye na komela ko esila pala moko. C'est tout. Après nazongi na nganda kuna komi sikoyo na ndaku na ke kote ya bandal kota la famille tante na ngai. Après na kaka batumba ye na babengi tante na ngai keno bakoya ko baya ko salanga ba examen. Baya ko salanga ba examen. Normalement na sala ba examen makila na ngali ma mesura na balubi na ngano loko e kuma kitar. Donc, moi, je ça langue et ça le on a le lendemain. Après, na bandi kaka na banda na mona kaka groupe ba twana eye. Eye oh non, il faut tout ça le examen. Baza ba minganga bato bayaki.
bon nayebi te so babami nanga balobi bango baza soki banani o bango baye po basala examen baosala tout le monde bato bauta poto bango nyonso baosala bango baexamen balataki ndeni balaki nano en civil balaki en civil kaka normal après balobi na ngai ono po basala ngai baexamen pone nauti bamikili wana ngai ndenge nini ono po maladi eza kuna donc il faut eza nango eloko moko te eza kako épargne tant que nayebi nanga kena nanga na problème moko te nayebaki eloko te abi ya pas de problème bokoki kosala na biro baye wana balati bateni namoni ka balati bateni batie bamaske banini ale baye wana ezalaki na bandal eza na bandal zela tokende mbango bapreleve makila na bandal ok bapreleve kutu te baprelevaki te moto ayaki po apreleve alinga meka bo tonga ebukani yango moko ebukani yao bana bango na tonga mosusu te bakei bapreleve nga kaka salive bake nango babi ekoki bakei alesili nango mpe nga nakanisaki eleki nango nga lelo demain nakei sikoyo na ngaliema parceke panenaki epase nango examen mosusu wana makila nde nazongaki su na ngaliema hier na ngaliema bapreleve ngai makila mpona bavi malaria ou enfin état de santé na ngai ndenge na nakoyoka fièvre wana bapreleve nga makila et c'est tout après nazongi na ngai na hôtel nayaki na hôtel na ville na belle vie voilà c'est là-bas que j'étais navandi tobandi en famille ozalaki na chambre numéro combien 120 alors nde baye kozwa yo oui na comprendre te tobandi kaka na bamembre ya famille bayaki kotala nga tobandi na biso tozosolola nayoka kaka babeti porte ono bacercle o nini nga na comprendre te balobi koza na coronavirus non balobi na nga ono test oyo basalaki yo ya salive eza positif donc oza na coronavirus nabi bon yo est-ce que yo ozokosola obandaki kokosola fièvre eza kaka ndenge ezalaki eza te naokosola mpe susu te fièvre eza mpe ndenge ezalaki tokende mbangu mpo eza tv ntango bazwi yo bamemi yo wapi après wana après ngai komema ngai balobi na ngai ntango baexplike ngai keno bakomema ngai bakotianga na bacondition ya bien banini bokana namoni ke naza tak patriote nabi bon y a pas de problème soki bomema ngai na place y a pas de problème botianga na bacondition ya bien mais bamemi nga banda lobi baye kotika ngai awa na kingasani soki hôpital ya bachinois na place moko boye eza même pas chambre eza bureau soki ndenge nini place moko dérisoire donc bacondition moko déplorable donc nazoyeba te nini na kosala donc toloba na minute oza na hôpital ya bachinois na ya bachinois ya nazali awa kisiko ndenge nali awa kisi moko ozwi te munganga moko aza te munganga moko te ni à manger ni rien ni duke est-ce que ministre ya santé bokutani na ye rien amoni nga kutu te namoni très bien naza koya komitungisa te naza koya eloko moko te donc awa nazali nakomi kosinquiété parce que basundoli ngai bato nyonso bakei donc nayebi te donc oza na nani ndenge oza wana oza na nani naza kaka na mwasi na ngai alandi ngai akoti na kati donc mwasi no aza na ye normal aza na ye normal ok nazobenga yo nazoya wana Mon jamais respect, nous sommes à l'hôtel Belleville. L'hôtel Belleville, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement de la police. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles instructions provenant de votre part. Et comme ça, nous saurons quoi faire. Pour le moment, la première des choses la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel. Sécuriser l'hôtel, empêcher qu'il y ait d'entrée et de sortie, excepté peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Et toutes les précautions sont prises. Nous attendons à ce que aussi la police soit dotée des équipements pouvant lui permettre de se protéger. Plus grand, vous autres, mon général. Regarde les conditions qu'il nous met. C'est là où on nous a mis dans des conditions très 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 bizarres. Ce n'est même pas une chambre, c'est un bureau, regardez.
Voyez vous-même. Voyez vous-même. Voyez vous-même les conditions qu'on nous met. C'est pas des conditions. Alerte, 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 fait et rouge. Fait ezali rouge, fait ezali rouge. Ndeko. Oyebi ke ozana mukanda ya ba immigré. Na nos une nationalité te. Parce que ce qu'on na Congo pour ba défendre yo awa na ba ndeko poto ba mindele ce qu'on na nationalité te eza moi pasi. To yebi yango bien biso nyonso tout. Tant ozana mukanda immigré ce qu'on Congo oza congolais. Donc nyonso okomelo kuna pona bango baza concerné ti. Mais ce qu'on na nationalité français, belge, irlandais, tout wana eza na facilité ba aider yo pour ba rapatrier yo ba zongisa yo. Tala likamwa monene ekomeli ndeko na biso Faustin Bitika na Kinshasa bakendeki na mwasi na ye bakomi na Kinshasa ndeko azalaki kosala mo ba température tanga moni ke température ezo konye kaka aye koke na hôpital kosenga basala l'examen baye ba approfondir soki ezalaki nini ndeko akendeki na hôpital asalaki l'examen tanga silisi kosala l'examen na ye azongaki na ndaku kozonga ye na ndaku bato ya santé baye kolanda ye balobi ke azali atteint na coronavirus bolanda ndenge ndeko azali ko expliquer pe botala ba condition nini oyo ndeko batie ye balobi ke ba isoler ye pona nini parce que azali atteint na coronavirus bandeko na ngai eza pasi pe mawa batie ndeko na ba condition moko ezali non favorable ata kutu balobi coronavirus yango ezoboma ata kutu balobi coronavirus yango ezoboma na poto oyo bazopesa bato condition oyo esengeli bamboka ebele na Afrique bazobongisa ba condition oyo epesameli pote bakoka koyamba baninga oyo baza na maladi kasi ndeko azolela ata lipa bakopesa ete eloko kolia bali kopesa ete parce que aza atteint ya coronavirus. Mais soki azalaki atteint ya coronavirus azolala na mwasi na ye esika wana parce que mwasi na mingi kotika mobali na ye te baza bango mibali. Soki azalaki atteint na coronavirus mwasi mpe alingaka koma atteint directement na coronavirus parce que baza ensemble. Bandeko na ngai ndeko na biso apesi alerte abeleli na bandeko ya diaspora alobi ete bosunga ngai bosunga ndeko Faustin na Kinshasa ndeko Nicole Batafe abeleli na internet na ba réseaux sociaux alobi bosunga ye yango nga lelo na ye kosala émission oyo bandeko tosunga ye aza mwana bandal bana bandal botelema bandeko ya diaspora botelema bosunga ndeko aza ko souffrir aza na ba condition favorable te soki na Congo ba moni ke ba ko soigner te batika ye azonga na ye na poto aya ko se soigner awa aya ko se soigner ke ba pesa ye ba condition ba pesi wana bandeko na ngai naza ko conseiller bino bozwa likambo ezali sekite ezali likambo solo maladi obozwa ngo jete mingi ba omona ngo lokolo ezage même bibliquement parlant soki totali na miso ya bonzambe tokende kotala bomona makambo ezosalama na moya lelo oyo ezali apocalypse fin du monde tango nzambe abomaka mokili na mai na tanga Noa abomaki mokili na mai lelo oyo batindeli biso virus oyo bino moko bozomona te ke virus ekomi partout monde mobimba eza na mboka oyo taka oloba ke baza na ka ya coronavirus te coronavirus ezali partout. Alors bandeko na ngai nasengi na bino bo se protéger omoni ke santé eza malamu te omoni kozosala mo ba fièvre vanda kokende Kinshasa te botika makambo kokende Kinshasa tanke santé na yo eza malamu te po ndeko oyo Faustin akweleli likambo oyo yo pe lobi okoko koma na Kinshasa pe ekomeli yo
na yango na pesi alerte rouge oyo naza koloba na bino alerte rouge. L'air est grave avec coronavirus, l'air est grave. Attention, attention, attention. Na biso nyonso bandeko ya Congo, bandeko Angola, oyo tolingaka kokende Congo. Na moment oyo, l'état est mauvais. L'état est très mauvais, l'état est critique. Tango eza mabe makasi. Donc bandeko, nangai, bienvenue na Irlande. Et si vous allez sur la émission, en tout cas, landa conseil oyo, mobile ya mama Yvette, landa conseil oyo, bo vanda na ndaku. Gouvernement zo vanda sabiso na ndaku to yoka. To tosa. Ani Mamboya na Paris, to tosa. Tala ndeko, auta ki Paris, akiti na Kinshasa. Bakangie balobeza na coronavirus. Kasi ndeko Nicole alobi ke ezali virus ya corona te. Ezali kaka grippe. Bandeko na ngai botala likama munene oyo ya mutu yekweleli muninga. Ebongo yoke ndeko mikaba na yoka kolobi na kita Kinshasa pona elengi ya kokita Kinshasa. Mama, papa, mwana, baleki. Bo batela banzoto na bino. L'air eza mabe. Temps est mauvais. Le temps est mauvais. On dit le kenge. Temps est baby. Ndende bébé. Temps est baby. To vanda na bandaku. To éviter ba voyage. Pour la vie na biso moko. Malgré tozolo bake. Balobi eza pour la biso ba noirté. On sait jamais. On sait jamais. Même la Bible dit. Avant nzamba lobi. Avant na batela yo. Yo moko bi batela. Nzamba lobi teke lokola ya ko batela yo soki yo moni moto ezopela yo bingala ke lokota la moto po nzamba ko bomba ngai te nzamba lobi mi batela po ya batela yo tango yo moni kuna moto ezopela zonga sima pona nini oko ko se protéger oko ko mi batela. Michel na Maroc na bino nyonso tu bisika nyonso na bamboka bozali kuna. Sandra, Clarisse, basemeki na ngai boyoka conseil nazo pesa. Botala ndeko na Kinshasa azako lela bolanda maloba nino ya bimisi na réseaux sociaux boyoka ndinga zo lela botala ba image ya hôpital esika ba tieye botala ndenge ba yeko zoyer ke balobi azana coronavirus mendeko Nicolas lobi ke ezali coronavirus te abeteli yango sete ezali coronavirus te bino nyonso tu bozali awa na poto bosala attention. Bo éviter ba voyage, même l'état zolo bango bo éviter ba voyage. Maman Judith tava na Suisse, ndeko na ngai, yoka conseil o naza ko pesa ya coronavirus, eza blague te, ezali maladie ya solo, ezotambola partout. Bolanda histoire oyo, malamu bo fongola matoi na bino na sali alerte, fait eza rouge. Carole Pongo, Mama Eveni na zote game, bandeko na ngai, na minute oyo, bozola na ngai, na émission na ngai na butu na lelo, nazo te ya bino, nazo bele la bino, nazo loba na bino ke l'air est grave. Corona eza ko boma. Bomoni na Chine ndenge sisi bato. Bomoni Italie ndenge bato bazo lela, ndenge bato bazo kufa. Botali na Espagne, bato baza ko kufa. Na Belgique, bato baza ko kufa. Na France, bato baza ko kufa. Maladie, eza ko se propager tellement vite que toza même ko se imaginer te que ton dimaki te que toko kozwa ka ya maladie oyo. Mama ni kenge na zote game. Mama Tumba, na mama Siska na Verviers. Bolanda, bobenda bana matoi, bobenda bandeko matoi, bopesa conseil, na bandeko nyonso tu, bo éviter ozala. Esika batu bazali ebele, parce que maladie oyo, eza kobikisa te. Bo sosola, eza fin du monde, bandeko na ngai, bo sosola. Na apocalypse balobaki, na tangu ya suka bokomona bilembo. Bilembo yango oyo tozoko mona ezali liseki te bandeko na nga. Botala ndeko papa nenga aza kolela
condition nini batie na Congo balingi kotika ya zonga te balingi kopesa ye maya komela te balingi kopesa eloko kolia te bazoloba kutu baboma ye bozomona ngo te bovanda na bandako bo éviter ba voyage kosila te bandeko na ngai mama Shikita na Belgique awa le Maluzemo Vasco de Gama ba papa na ngai ba papa libota bo kipe libota na bino bo pesa conseil bo partager message oyo et pas ya baninga nyonso po balanda conseil oyo bazwa par na bango mutu nyonso ayeba ke coronavirus ezali lisekite eza maladi ya solo mingi bazokanisa ke eza makamba lokuta eza makamba lokuta te mingi pe bazoloba ke o eza maladi ya batu mwindu te toboyi te soki eza maladi ya batu mwindu te me nzambe alobi tomibatela ata balobi ke eza maladi ya batu mwindu te me tomilengela kaka tomilengela parce que on sait jamais dans la vie tomilengela l'air est grave nabeleli bino bana ya Paris bana ya Bandal ndeko Nicole Batafe abeleli bino bosunga alobi bana Bandal bosunga ndeko papa na ndeko mama batiki bana na Paris baza ba mineur baza na besoin abeleli bandeko nyonso tu oyo toza na bapoto awa toluka kosunga ba oyo bayebani kuna na bato oyo baza mwana niveau likolo niveau élevé bosunga ndeko oyo bakoka kolibere ye akoka kozonga na ye na poto aya kozwa traitement na ye ya maki adi ya yo bambote yango wana pe na beleli bino bolanda conseil oyo botika yango te Jackie Makiese ma Constantine Nanverse bambote na bino yango wana natiki bino te na ba conseil nanga nazata nyonso tu sima na bino na nzela ya coronavirus eza koboma batu ebele bolanda na befo baza kolobela makambo nyonso tout clair po tokoka comprendre lelo bakangi bekole bana bazokende ba classe lisusu te bozomona ngo te ke c'est grave ça eza grave bandeko na ngai bosunga ndeko Nicole azobelela bapui na bino ndeko Nicole Batafe azobelela poto luka to sunga ndeko Faustin bitika azana Kishasa azana ba condition moko o eza malamu te ekoki komema ye pe na liwa donc azana besoin ya soutien na biso bato ya diaspora biso nyonso tu bana ya diaspora to sungana ngai nasali émission oyo pona ko partager yango po mutu na mutu alanda ayoka oya kokoka kozwa lisungi soko kokoma na niveau ya gouvernement pe ya Congo bakoka ko libérer ye parce que abima azonga na ye na Paris aya kozwa traitement na ye awa ba libérer ye batika ye azonga s'il vous plaît to sengi na bino ke maladie eza maladie Ebola eyaki to bwakaki ba congolais ti ndeko pa uti France soka aza na coronavirus bokoki pe ko bwaka ete bokoki pe ko négliger ete parce que eza maladie ekomi soki ezali pe yango ya solo bo soutenir ye même kuna na Congo mais o nyonso bozo sala wana bozo soutenir ye te bolingi ndakufa botika kosala eloko bozo kosala bolingi kopesa ye biloko kolia te apusa peme na bino te asenga bosombele mapa bolingi te bokotie na chambre moko hospitalisation moko chambre moko bizarre eza soki bureau soki pe nini eza na ba condition te lavabo kutu ma ezoleka te tout d'abord lavabo kutu déjà eza na microbe eza na microbe comment voulez-vous que mutu aza na microbe bokotie lisusu esika microbe ezali po ete akoka kobika non akobika te moya bika eza te wana nde bozoluka nde akufa na yango nasengi bino bandeko na biso bakongolais oyo bino bokangi wana botie lokola esclave na kati ya cage wana aza ndeko na bino congolais eza te po ayaki poto na longwe congolais
alongo congolais te aza kaka congolais aza congolais bo soutenir ye physiquement moralement bo entretenir ye amoni médecin te kisi te eloko moko te ndenge mama Nicole alobi akomi kutu komela badafarga na bango badoliprane na bango moko bautaki nango na poto yango nde baza komela mpo bakoka kosurvivre eza pasi mpe mawa bandeko na ngai botala baninga na Chine botala baninga na Europe ndeko bandeko na bango baza maladi baza mobilisation partout tout le monde aza mobilisé pona kosunga bandeko bazobela po ete babikisama bongo ya biso ekomi sikoyo ndeko bokomi kotindika ye bokomi korejete ye bandeko na ngai botika bosala eloko bozosala te bozomema ndeko na biso na droit bosunga ye bongo balobi ke eza 3 cas ya coronavirus eza na Kinshasa bongo oyo moko kaka wana nani bokomi orejete ye bongo soki ekomi 10 15 20 nakasa bokoboma bango na mabanga bokoboma bango na nzala parce que baza na maladie ya corona bongo ntango bato babelaki ebola bobomaki bango te bazwaki traitement bazali babiki mpona nini mpe bosala meme mate na ndeko opo awuti poto te bongo te aza ndeko na bino bosala ndenge wana te bosala bongo te aza ndeko na bino azali congolais il restera toujours congolais ata avandi na poto awa mais aza congolais premièrement aye na passeport congolais akoti na mboka na passeport congolais cela veut dire que azali congolais pona nini bolingi bo maltraité ndeko na bino kitoko te bandeko nakanisa naza na mingi ya koloba te nazosenga kaka na bakonzi ya mboka na ministre ya santé surtout na président de la république pe ba soutenir ndeko na biso ba soutenir ba maladi oyo ministre ya santé yonde muto simbi makambo nyonso na maboko soki ba condition eza favorable te botika ya zalata isolé na ndako ndenge bazosala na poto botiki ye na ndako na ye avandi aza isolé famille bakomona na ye te ndeko moko akozala na ye te avandi ye moko kuna azomela bakisi bazopesa traitement c'est tout comme ça zozwa moya kolia bandeko na ye balambelaka biloko bazopesa yaka liboso ya porte akoka koliaka mais aza na hôpital te parce que kana ye eza nano te ya kozala hospitalisé kana ye eza mingi mpe baza na poto awa baza na bameme ka baza na bandaku bavandi na bandaku bainterdire bango kaka kobima biloko kolia kokuta bango na kati ya ndaku makambo nyonso to ekokuta bango na kati ya ndaku bazozwa traitement na kati ya ndaku bokokosala meme mana ndeko aketa na libota na ye avandi na famille na ye baisole ye meme ata na chambre moko comme ça avandi kuna azwaka bakisi akoka kolia mais akozala na contact na famille te ekosala ye bien ke boisole ye ndenge bosali ye wana boza koboma ye ya petit fe eza kitoko te nasengi na bino bandeko na ngai bosunga ndeko oyo aza kolela ntongo midi pokwa na mwasi na ye baza kolela bayaki kotala bino libota na Kinshasa me na bakondition oyo bakutani nango eza kitoko te mpe nasengi na bino nyonso oyo boza na poto boevite bavoyage na nzela ya Kinshasa soki omoni ke condition ya santé no nano eza nango malamu te ezopesa te ke ntango okóma na Kinshasa badeklare oyo koza na coronavirus ke basala yo la même chose ndenge basali ndeko je vous conseille bovanda na poto en tout cas nasengi bino bolimbisi bovanda na poto bozwa traitement na bino na poto soki bomoni bokomi malamu nsima nango kimia soki ekoti bozongeli baaktivité na bino na Kinshasa. En tout cas merci mingi pokwa na lelo natiki bino napesi bino mabote mingi mpe baoyo nyonso tu baza maladi baboni guérison eloko moko mpe na koconseille lisusu ndenge ezoleka na télévision balobi à chaque fois osokola maboko
pour éviter maladie ya coronavirus. Osokola maboko même 40 secondes ya kosokola maboko tina misapi na kati kosokola maboko tango nyonso tu ko esternue otie loboko boye esternue soko za na rime olongoli rime na papier mouchoir aussi ici au bois qui la poubelle au bois qui a repris la poubelle qui est musika pour éviter ya ko contaminer pe bande ko mususu au bazar contaminé. Et puis pour éviter bana mikie ba mikolo ba komi mikolo plus de 40 50 ans 60 ans mikolo kuna pour éviter ba koko o bazo utaka libanda bazo ya kokota na bandaku pour éviter bango pour na ko éviter ma maladie pour bana mikie ba diaka na ma maladie facilement. Donc il faut qu'on évite babiloko wana nazo senga na bino bandeko na ngai nazo pesa conseil soki bozo landa ba information te bolani émission oyo bolanda conseil na pesi bino omoni oza maladie lata masque lata baga pour protéger aussi ta famille et protéger aussi les autres. En tout cas l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, tout se soutenir les uns et les autres na maladie oyo et puis to leka mingi na kobondela epa ya Nzambe Yesu Masiya mokolo na nyonso tu yende mobikisi mopesi na kimia mopesi na nyonso mosungi na nyonso to kende na sina mabolongo na ye kolelela Nzambe asunga biso na kati na nzela na maladi oyo pona biso moko tokokoka te. En tout cas merci mingi na ba o bakolanda ngai bo partager yango bo partager baninga nyonso tu pe bakoka ko komona bo s'abonner abondamment pe bo partager tango zui otala kaka te osukisi yo moko partager pe baninga mususu bayeba likambo nini ezokoleka na nzela ya coronavirus na kati ya monde entier. Merci beaucoup. Otimbi na Kimbelio.